Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christu, na sepeli lisusu, kozala liboso na bino lelo, vraiment, tika ete moment oyo, ya partage, ya révélation oyo nzambe na biso, asali biso ezala moment moko ya esengo, ezala moment moko ya édification, message oyo ememela biso vraiment, esengo ya koyeba makambo oyo efungola biso miso surtout elongola biso na ba distraction elongola biso en fait elongola ekai oyo ezalaki na miso na biso epe ememela biso compréhension na makambo oyo tomonaka natiki vraiment moment oyo tout d'abord na maboko ya Nzambe tika ete kimia na Yesu Kristu ezala na biso présence na ye ezala na biso abanda na biso pe asilisa na biso partage oyo molimo na Nzambe emema message oyo na mitema na biso apesa biso discernement tokoka ko comprendre eloko nini Nzambe alingi alobela biso na kombo na Yesu Kristu. Amen. Mes frères et sœurs, na sepeli vraiment lisusu lelo kozala parmi biso na pokwa lelo vraiment Nzambe aza malamu. Nzambe aza malamu, azosala biso malamu mingi, nga nakumisi Nzambe mingi pona nyonso oyo azosala pona biso, pona nyonso oyo azolakisa biso. Pona révélation, ba révélation ya minene boye. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Lelo, mes frères et sœurs, Nzambe alakisi biso makambo moko, a révélé biso makambo moko, ya minene, oyo toyebaki te tokokaki koyeba te, sans bolingo ya Nzambe, sans mawa ya Nzambe. Pona nini Nzambe azo révélé biso makambo oyo? Po tolongwa na ignorance, po misu na biso efungwama, po toyeba mabe esika ezali, tokoka kokima mabe, po tozala na compréhension, toyeba nini oyo ezosalama spirituellement, po oyo esalamaka spirituellement, soki to rate yango, soki to comprendre yango te, ekoki komema biso na perdition. Yango Osée 4:6 eyebisi biso, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lelo na na révélation, mes frères et sœurs, ya likambo ya mundele. Mundele oya mundele mindele oto monaka. Mundele ya poso. Mundele ya couleur ya pembe ya mundele. Mes frères et sœurs, ngai moko na monaka makambo, na monaka mindele, na ndoto. Na monaka mindele, na jupe ba témoignage ebele ya bandeko koyebisanga ke Maman Odassa, tozolota mindele. Ngai nalotaki mundele moko, alobi nanga boye, to nalotaki mundele moko, asalaki boye, mais nazo comprendre penza eloko mundele wana ayaki kosala na ndoto na ngai te. Pe suka ya ndoto wana ezalaki malamu te. Alors nazo comprendre te pourquoi nalotaka mindele. Mes frères et sœurs, oui, mundele aza mutu. Aza mutu neti biso. Aza na makila na mai na kati na ye. Pe mokeli na ye eza kaka mokeli na biso. Oya kela biso ye mutakela pe mundele. Eza kaka couleur ya poso, couleur ya peau. Mais mundele onga nazolobela lelo, oyo Nzambe alakisinga, révélation Nzambe apesinga sur le mundele, eza mundele oto yebite. O ngana yo to yebite ya poso ya mindele ya te, o ya mboka poto te. Mindele to monaka na poto a te, mundele ya poso te, mundele spirituel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bozala attentifs, s'il vous plaît, na makambo na ngina ibisa biso lelo. Pongai moko, na kumisi Nzambe kosala nga prophète na ye. Oui, je suis un prophète de Dieu. Oyazo révélé ngai ba pensée na ye, apesi ngai parole na ye lobi kende koyebisa na peuple na nga. Memela bango révélation oyo ya mundele
po ba longwa na ignorance, po ba bika, po ba za la délivrer. Le Seigneur m'a révélé ces choses. Naza na histoire oyanga moko, plusieurs même, et naza na ba histoire, naza na témoignage ya bandeko mususu, o ba posenga ba question, o ba zwaki bandoto na bango, sur bazwaki ba songe sur ba mindele ba comprena yango te. Alors au lieu na kendera nango moko nde na lobaki yango bandeko nanga bo comprendre pourquoi nazelisaki muke po nzambe apesa biso aval na ye, nzambe apesa ngai autorisation na ye, apesa nga ba révélation qu'il faut pour na memela biso une fois pour toutes pour esunga peuple na ye mobimba en une fois. Voilà. Nzambe alakisi nga boye. Nako pesa liboso témoignage oyo Nzambe asali par ngai moko. Nako pesa liboso témoignage oyo Nzambe asali nanga. Après nako pesa ba témoignage ya bandeko po bandeko ba comprendre. Tant ba otala vidéo o ba comprendre ba kozwa réponse na ba question na bango. Nzambe a répondre biso na bolingo na ye. Mes frères et sœurs, ngai mbala moko pona kende na ba songe ebelete nazwa message moko oyo eko aider biso eko sunga biso oyo eza pe clair vraiment. Nalali mukolo moko Nzambe azolakisa nga na butu. Nalali me na kati ya pongi na nga lero nalali na sa pongi wana na pongi na si nalali na fungoli misu na songe na pongi nanga. Na fungoli misu na songe, nazaki na kati ya chambre nanga. Na chambre nanga yu vraiment. Na lali na mbetu nanga na fungoli misu. Na ndoto, na songe. Tant na fungoli misu, na moni chambre nanga na eta o ezalaka kaka. Mwinda ya koboma. Mwinda ezalaki ya koboma. Alors na kati ya molili wana o ezalaki na kati ya chambre nanga. Nzambe na bonzambe na ye afungoli nga miso ya molimo. Nzambe afungoli nga miso ya molimo. Na kati ya molili wana namoni mutu moko na kati ya chambre. Na chambre nanga. Mutu wana avandi comme afukami, comme agunzami. Naso comprendre position mutu wana azalaki nango malamu te. Mais misu nange fungwami na molili wana emoni mutu wana très bien. Et mes frères et sœurs, ndekara liloba pa Nzambe ebisi biso spiritualité, donc o eleki na spirituel, o eleki na molili mutu wana pe ayebi. Pe ayebi, lelo physiquement pa ayebi, na molimo pa ayeba ki ke na moni ye. Nzambe afungoli nga miso pona mona mutu wana. Na fungoli miso nanga na songe, na moni mutu moko, mais ezaki tellement molili soto bomi mwinda nde molili ezalaka. Mais nazomona mutu wana na kati ya molili na moni elongi na ye très bien, na moni ye penza ndenga azalaka physiquement na bomoto muto nga na yebi. Na moni mutu wana na poser mutu wana question na bi oh yo na chambre nanga ozosala nini? Oye ko sala nini na chambre nanga? Ozo sa nini awa na ndaku nanga. Mutu wana mes frères et sœurs azokoka lisu koloba te. Azokoko loba te, azokoko bouger te. O balobaka vraiment soki okangi ndoki asili makasi. Azokoko loba te, azokoko pesa nga réponse te. Avant dîner alors nazaki étonné, choqué ya komona mutu wana. Mes frères et sœurs, après, quand on a posé question, juste après quelques secondes, namoni mbala moko, on dirait chambre nange fungwami. J'ai pas compris, c'est comme si le ciel, c'est comme si plafond, il y a chambre nangai et longwe en fait. Le quoi, chambre nange fungwami, plafond et longwe, puisque ce que j'ai vu, c'était une lumière. Namoni lumière moko ya munene. Mes frères et sœurs, ngai moko na kokaki kota la lumière wana te. En fait, eza lumière moko bizarre neti moi. Neti moto.
neti mwinda. Je peux pas l'expliquer. Ponga moko na kokai ko comprendre lumière wana te. Je m'arrête un peu ici kawana. La Bible, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est la lumière. Il est la lumière du monde. Oh donc epelaki wana ezalaki nzambe yemoko. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Yesuko muta apparaître. Apparaître, mais pourquoi apparaître dans un moment wana? C'était la révélation que le Seigneur voulait que je sache. Eza makambo nzamba lingaki na yeba, na zwa réponse na makambo o na mona avant. Oyo bandeko pe bo monaka. Donc nzamba lingaki na comprendre qui est cette personne, comment est-ce que cette personne fonctionne. Nzambe abimisaki mukolo wana mutu wana na poisa. Afungola inga misu d'abord na mona ye. Tant na moni na eta o nga na yebele ya bo moto. Nzambe sikoyo ya pelisi a ye sikoyo po a exposer mutu wana malamu. Le Seigneur est apparu. Yango na mona ki mwinda wana munene. En fait bandeko nanga toza na place a obomba na te, to bomba na te. Toko bomba nelo te. To bomba na ni nzambe ni ndoki. Toza na makasi moko te. Ba fungola oto kangara ba porte, tozo verrouiller ba porte, c'est rien. Mes frères et sœurs, c'est rien, ezelote. Sondo kelinga kota ndaku na okota. Nga mukwana na lala ki na kanga ki bandaku partout. Na seti na likolo, na verrouiller ki ba fenêtre, tout c'était fermé. Mais ko kanga ndaku, mes frères et sœurs, c'est en priant. Eza na prière, na ko belela nzambe, na ko invoquer nzambe ndo ko kanga ndaku na yo. Bakanga ndaku na fungola te, bakanga ndaku na losambo. Tangu na kanga ki ndaku na nga na prière, na beleli nzambe, na invoquer, na lobi papa, révèle-moi des choses cachées. Révèle-moi des grandes choses. Na rappelé nzambe parole nae. Tu m'avais dit de t'invoquer. Jérémie 33:3. Oko révélé nga des choses cachées. Et le Seigneur ce jour-là dit, na yo kiyo, je vais te révéler des grandes choses. Alors, le Seigneur est apparu. Tant que le Seigneur a mwinda ane apparaître, moutouana zaki loko ba kangiye ba singa, loko ba kangiye ba chaîne. Na mona place à bouger te, na mona place à kimiter, na mona place à riposter te et l'autre côté. Cette personne-là n'a pu rien faire. A koka osa elo monte. Mwinda wana epeli makasi. Soudainement, mes frères et sœurs, elo ni na moni. Moutou ya vanda ki wana na misu nanga. O nga na mona ki o nga na yebi. Na yebi mutu wana, na yebi très bien. Mutu nga na mona ki wana, soudainement, tangu mwinda wane peli makasi, bandeko na ngai, mutu wana changé couleur. Mutu wana komi pembe. Bandeko, quand je dis pembe, mutu wana komi mundele. Mindele oto monaka. A komi ne longi moko. Donc, pembe wana, na ebite na expliquant, eza pembe ya couleur blanche neti, feuille blanche te. Ki mundela ngope na ebite na loba ya kindundu o, ya kinde. Et puis, ce n'était pas la personne que moi je connais. Donc, rien à voir. A komi mundele, a komi ne longi moko, en plus bizarre. Et longi wana, na bo moto boy, sopo kutani na ngona moi, soko kutani ne longi wana moi, oko kima. Donc, Elima. Mais c'est la personne que je connais au Yazaki Liboso Nangai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Ngongawana? Nzamba linga ki alaksanga eta na ye ya kindoki. Eta na ye on a kutana nango souvent, mais je ne savais pas que c'était cette personne-là. Na ye ba kite que c'était cette personne-là. Vous comprenez place nazo kende, mes bien-aimés. Et loro nini nzamba zo révélé biso. Mindelo to mona kana bandoto. Donc ezali bato yo to yebi. Muto yebi malamu. O tam sola la rapembeni nae. Tam so lia kana yo lia kine na tongo na buto komi mundele.
Donc kimundele wana na ndoto spirituellement mindele to mona ga yeko sa biso likambo boy alandi biso boy basali boy bakangi nga na moni mindele boy. Donc ezali kaka bato yo toyebi en fait ezali bandoki babimaka na poso na bango balataka poso wana eza kimundele te eza mindele ya bato to mona ka te. Kimundele wana o to mona ka wana eza kimundele mususu eza ba elima penza balataka nzoto mususu pembe wana eza nanu na mona ngo te pe na moi so mutamoni yango badokima. Donc mindele o bomonaka na bandoto ezali mindele te ezali bondoki eza bandoki babimaka na poso na bango bazwi couleur wana po yeba ye lisusu te ase masqué akomi neti mundele tango yo omona obi na monaki na lotaki mundele moko. Non, c'est la personne, c'est une personne que tu connais très bien alati poso wana neti ki mundele po yo kanisaki eza mundele et puis en plus vraiment abimisio même na poso na biso abimisio même na poso couleur na yo akepe na musika comme ne mundele mundele moko ya elima mais eza muto yo yebi. Donc nzambe fala lakisanga mutu wana na eta na ye o nga na yebi ndenge nga na yebeli ye po aya kolakisanga sikoyo ndenge nini balongwaka na nzoto na bango po bakoma modèle wana po bakoma mindele ya modèle wana o namona souvent namona mindele souvent namoni mundele bo namoni mundele azolanda mutu mundele azolanda biso bamindele moko bizarre nazo comprendre sans sa mindele wana te na kokende sika mobo namoni mundele na comprendre mindele wana te ezaka nango mindele te ezaka mindele te mes frères et sœurs eza bato toyebi na misala na bango mabe po yeba ye te abimi na poso na ye siko po na koyeba bango malamu il faut nzambe na bonzambe na ye il faut mwinda epela na misu na yo nzamba fungola yo misu po omona nzambe fwa fungola yo misu po mona mutu wana eta na yo ebaki ezali nani po soki ayaki na chambre na nga na kimundele wana na nga na yeba te keza mutu wana alors nzambe fungoli nga misu na mona ye après pelisa mwinda na ya expose ye po na mona soki eza nani alors mutu wana lobi na nga boye mutu wana telemi alobi na nga en tout cas nakoki te nasali nyonso me lelo nasuki nakoki lisusu te nakei mutu wana telemi abandi kokende eza na point moko mutu wana salaki j'ai déjà témoigné témoignage na groupe na biso ba maman po il faut kosambelaka tout de suite so tomoni likambo eza na point moko point wana eza tellement sujet mobimba ke nako partager yango po mutu wana atambolaka na mwana na ye asalaka mabe na mwana na ye nako parler sur les enfants makambo nini esalamaka na bana nzamba arevelinga makambo nini oyo basalaka na bana eza vraiment tellement sensible ya mawa makasi mais nako partager yango prochainement. Donc mutu wana atelemi alobi akoki lisusu te nzambe a exposé ye na moni elongi na ye na kangi ye na bondoki na ye na ndaku nanga donc pouvoir na ye esili et c'est pourquoi la Bible nous dit que ce qui est révélé nous condamnerons par la prière yango faut ko bandana nous na prière nyonso tolobaka na losambo esalamaka nyonso to proclamaka na munoko na biso na kombo na Yesu Kristo esalamaka. Donc voilà, wana ezaki message o nga nazwaki eza un de message o nazwaki na makambo mindele nazopesa sikoyo témoignage ya ndeko moko ya mama na biso moko na kati ya
ya prière na groupe na biso ya prière. Nzambe na biso azo travailler makasi na kopesa ba révélation. C'est comme ça. Ceux qui osali se raccorder na mosali ya Nzambe, na la bouche de Dieu, na prophète ya Nzambe, et omi pesi mobimba, Dieu va commencer à agir. Dieu agit dans notre groupe. Makasi, efficacement. Maman na biso, ndeko na biso a mwasi, alali moko mususu, azomona, soudainement mwasi moko aye na ndaku na ye. Aye na ndaku na ye, azuye. Mwasi yango azaki mundele. Amoni mundele moko akoti na ndaku na ye. Aye bisi aye kozwa ye, ye na mwana ya mobali. Wana sous ces sujets moko nazo ba makambo ya bana ezali très important na tiango nanu pembeni. Ezana ba lien moko ezali direct na bana. O photo ye ba biso ba parents to fungola miso. Alors mwasi wana mundele ayebisi na ye kozwa yo na mwana na yo na mema bino esika moko. Alors ye sans défense Nzambe lingaki ya mona à vivre biloko wana. C'est Dieu qui permet toutes choses. Livre à Lamentation yebisi biso. Est-ce qu'il arrive-t-il quelque chose sans que Nzambe ayeba, sans que Nzambe atika? Nzambe, c'est Dieu qui permet toutes choses. Diable a la puissance moroté. Aucun a la puissance mokoté sur le peuple de Dieu. Ni na mokili oyo. A la puissance moroté. C'est Dieu qui permet toutes choses. Alors, moi, je suis naebisi na eko zoyo, na mwana na yo. Alors, ya ndimi, aebi na makasi ninite, aebi eloko samate. Donc, en fait, il était na moment on a sans défense, azaki na makasi ya ko se défendre, azaki na makasi ya ko boya te. Azalaki pe na miso ko mona mutu wana te. Ya moni mwasi moko mundele, tout simplement. Et koko komela yo, omonaki mwasi moko mundele, mobali moko mundele moko, tu n'as jamais compris. Ya moni mwasi moko mundele aiko zwaye. Atelemi, azupe mwana ne comme ya lobi na mwana na mobali. Ba telemi na mwasi wana bakei. Babandi ko kende ti ba komi esika moko boye. Soudainement moni ondire ba komi na mboka moko boye. Vraiment mboka moko neti kaka mboka na biso mais na mona mboka ngote. A comprendre ngote. Sikoyo mboka ngo pona kokota ngo mwasi wana mundele mutazako mema bango azaki liboso na ye azaki na bafungola. Il fallait afungola. Il fallait afungola porte. Bakomi liboso wana moni portail moko munene donc bakomi vraiment neti na bakota na neti le pan moko munene neti mboka mobimba ya munene ye liboso amoni porte ya munene. Amoni mwasi on a trousseau ya ba clé. Tala ba clé belé. Azui a fungoli porte. Tant a fungoli porte, amoni ba koti. Porte fungwami. Tant a fungoli porte ba koti na kati. Atala bwe na kati. Ezagi, donc, ezagi na forme neti lo pango. Mais l'air a fungoli, amoni, et comme mboka mobimba. Donc, mboka mobimba. Mais mboka ngo, neti mboko bisoto vandi, mais na fungola. Eza na porte. Kokamwa. Donc biso toko yeba te ndenge biso toko ko comprendre que na mboka o biso to vandi na mokili o to vandi eza na porte moko eza na fungola. Voilà. Eza ba fungola eza na ba signification ebele. Fungola ezali ye moko d'abord Nzambe na biso mais ça significative. Alors il faut pas oublier mes frères et sœurs que le diable copie tout ce que notre Seigneur fait. Et le diable copie à copier le contraire. Alors, tomba koti na kati amoni mba moko donc mokili mobimba mais mokili yango ezaki kaka séparé fermé par une porte, une grande portail. Tomba koti na kati mba moko ayoki porte yango ekangami atali na simane amoni sous porte te et puis atali pembeni na ye amoni sous mwasi oyo amemaki bango te ya mondele
mwasi yango aza susu pembeni na ye te. Alors azalaki étonné, ayebi place abandela te, a comprendre pe te eloko moko te. Alors ntango akoti kuna amoni mwasi mosusu a réapparaître na kati ya mboka wana ya mundele, azoyebisa ye alobi boye na esika oyo, esika ye sikoyo abandi otuna mwasi yango, mais biso toye awa finalement na comprendre te mwasi wana ayaki kozwa biso, nayebi mpe eloko na ye kosala awa te, toye kosala nini awa. Akomo pose mwasi wana question, mwasi moko amoni wana, mwasi wana akomo yebisa alobi esika oyebi yango te, esika oyo oye oyo amemi yo, en fait tobengi yo awa, tomemi yo ti awa pona esika oyo ezali esika moko ya kopema. Kopema na sens nini? Eza esika moko soki oza na ba problème ebele, azo expliquer bon. Soki oza na ba problème ebele, soki oza stressé, soki oza na ba problème oyo ezotungisa yo, oza bien te, oza tranquille te, alors po obosa na ba problème wana. Biso toza po na solution, kopeso solution na ba problème wana, obosa na ba problème wana, yango to memaka bato awa baya po na ba problème wana, po na ba stress, ata bandi otangele, po na ba stress, ba souci, ba problème ebele na mutu, ba problème ebele na motema, bato baza na ba problème baza tranquille te. Alors to memaka bango awa. Ya lobi bon, tango abwaki misu pembeni, mwasi wana nani azomona, ndeko na biso ya mwasi nani azomona ndeko na ye propre, atika ye na Afrique, amoni ye na esika wana. Tango amoni ye, a reconnaître moto amoni, nde akei. Siko leo ya zo avancer pa ya ndeko na ye, po asola na ndeko na ye, po akamwe amoni au moins moto ya yebi na couleur o ya yebi ezaki su mundele te. Mwana na ye alobi namoni mwana mama, namoni mwana bandi ko kima kei, natana boka misu na musika mama dasa, tala bana bazo sakana, bana bazali place wana, bana bazo kima bambango, tala bana ebele. Alors na s'approcher et pa ya ndeko na ngai, na tuni ndeko na nga na lobi yo ozosala nini esika yo po yebi esika oyo, ndeko na nga pa kamwe nga lobi yo po ye na esika oyo na kamwe. Ndeko na ye yebisi alobi oui, nga na yaka awa, nazaka na nga awa, bamemaka nga souvent awa pona ba stress, pona ba problème, so ba problème eleki nga mingi, ba souci, ba problème kolela, tango na banda kolela ba problème, nde bamemaka nga pona ba souci elekaka nga mingi, yango bamemaka nga esika oyo po na ya kobosa na balobi na nga soki na ye awa na kobosa na ba problème wana, yango nazali na esika oyo, yango na se retrouver na esika oyo. Mama na biso mba moko alamuki na pongi, a comprendre ndoto wana ata mukiete, ata mukiete. Po na nini? Po na mukie oyo ya yebi ya liloba nzambe na oyo ya monaki, ça n'avait rien à voir. Alors ndeko na nga bengaki ngai, to sololi, to partager nzambe na bolingo na ye, comme apesanga ba révélation, comme asalinga moi don ya ko discerner oyo ya lakisaka biso bana na ye. Alors nasungaki ndeko na biso ya mwasi, to partager na pesi discernement muke et to bondela ki ponango, et c'était correct. Pona ni na lobi correct, pourtant tozo partager, tant ndeko bengi nga yebisi ngai makambu ya moni, alors nga na koyeba na ngai, puisque je connais ces choses là, na yebi yango sous na version mususu o na o partager na bino bandeko, na komi na bandi ko poser quelques questions et c'était correct. Donc na kozonga siko ko limbolela biso makambu nini o ndeko na biso amonaki. Donc mutu oyo ndeko na biso amonaki mwasi na mundele, premièrement ezaki mundele te, ezaki mundele te, ça n'a rien à voir. Ezaki muto ya yebi ndenge na otoloba tout à l'heure, alati nsoto na bangwa musala,
une personne qu'elle connaît qui était en service. Ndoki, Mutumabe. Aye kozwa ye, place oyo ya memaki. Premièrement, aye kozwa ye pour nini na facilité. Pourquoi? Parce que cette personne-là, ndeko na biso mentionné, elle traversait des problèmes. Azaki na ba problème moko o ezaki osale moi ba souci. Ndeko na biso azaki un peu na stress, ba stress ebele, ba problème ebele na motema o azaki ko lala nango na motema. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit kolala na problème na motema eza mabe. Na ko partager na biso ponga na lobi na leka ki wana nzamba la kisaki nga puisque j'ai vécu la même chose. Mais na ndenge mususu, mais c'est le même message. Kolala na problème na motema eza ko fungola porte. Eza ko fungola porte na monde à ténèbres. Eza ko pesa accès na diable. Kolala ozolela, kolala na ba stress, kolala na ba problème ndenga kutaki ndeko na ye kuna na même situation. Muto yaki kozwa bango ezalaki donc muto mabe muto yaki kozwa ye ezalaki kozwa ye komema ye na prison spirituelle. Esika wana ye akendeki ezalaki paradis te. Ezalaki esika malamu te. Donc ezalaki prison spirituelle. Ezalaki message o nzamba aza kopesa ye ke tala comportement na yo, tala ndenge ozo vivre, ozo pesa accès na diable, oza komi kotisa na prison spirituelle. Donc ba problème oyo yo surmontaka eza prison spirituelle na yo. Ba souci oyo lalaka nango eza prison spirituelle na yo. Eta na yo yo mataka nango na mbeto zo milela. Obosani ke nzamba azali. Obosani maloba nzambe. Obosani ke nzamba lobaki pesanga mikumba na yo. Vous qui êtes chargés, venez à moi. Bo pesanga mikumba na bino na ko memela bino yango. To bosani pouvoir nzamba pesi biso. To bosani maloba nzambe. Okomi komi lela po na problème moko. Et là tu na nzoto. Okomi na souci. Alors ofungoli porte. Ofungoli prison na yo. Yo moko fungoli prison na yo. C'est une prison spirituelle. Yo moko mi fungoli, yo moko omi kotisi. C'était le problème, le cas de notre sœur. Donc, et si quand on a zalaki prison spirituelle, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Et zalaki est loko place moko ya malamuti. Alors l'air a yebisinga na sosolisiye. N'a posé ma question qu'il fallait juste à répondre et à comprendre directement le Ronangana puisque nous avons posé ma question précise parce que je savais. Il faut vraiment osala namoli mwanzambe na grâce ya nzambe po okoka ko sosola biloko wana. Sinon ko comprendre. Sinon pas koka olekisango à comprendre te, à continuer ko zala ndengwana, à continuer ko vivre ndengwana pourtant basi ba mema ekala na prison spirituelle et ceux qui ont pesi accès ba memi yo nesika wana obondeli te. Okutani na mosali ya nzambe te po sosolisa yo, po bosala ba prière, okobima nesika wana te. Po na nini parce que ba ko aggraver yango. Le ténèbre va aggraver ta situation. Okomona que ça enfoncer les sous ma casse. Okomona que côté les sous na ba problème ya ma casse. Okomona ba problème en ngoku tezaki muke et komi kokoma munene. Pourquoi? Puisque basi ba memi yo. Oso komi na kati ba lembisi yo, okomona komi na ba distraction, okomi na ba sommeil moko bizarre spirituel, okomi ko la makasi na prière esili, omi pesi na problème wana, omi pesi na souci, omi pesi na kolelo, komi ko lala na kolela, eza mabe makasi mes frères et sœurs. Et loko ningeko komela ndeko na biso yango wana. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, alobi a tie basali na ye na mokili oyo po basunga peuple na ye. O baza na révélation te. O ba yebi nanu penza liloba malamu te. Alors, ndeko na biso azalaki na grâce ya nzambe sur elle, tango yebaki makambo wana et directement a telemelaki yango na mabondeli, elle a compris qui était mundele wana, elle a compris ce qui s'est passé et puis a contacté ndeko na ye koyebisa ye ke tala makambo na moni, tala esika nga na kuti yo. Ba problème au union sur tout aux autres traversées et ça boue. Et si vous regardez bien mes frères et sœurs, il y a un lien. Nzamba lobi toko yeba makambu na ba signe
Il y avait déjà elle, son frère et son fils. Mes frères et sœurs. Et ça déjà lien. Ba problème mosusu elanda kabiso na famille ezaka ba lien. Dans la place bazo kendo se retrouver 3. Ye, frère na ye, na mwana na ye. Ezaka ba lien, les liens qu'il faut couper au nom de Jésus-Christ. Les liens qu'il faut prier pour ça au nom de Jésus-Christ. Ba lien yako boya, eza clair. Ceux qui azalaki na ignorance azaki mwasi ya mabondelité, azaki pembe na musali ya nzambe te. Nde ayebaki makambo wana te. Nde ba bimi na makambo wana te. Donc voilà mes frères et sœurs, lelo révélation na yelaki biso ya makambo ya mundele. Nzambe asali biso lelo grâce to yebi makambo oyo. Soki na kopesa sous témoignage ya suka. Pona lelo, pona likama munde, puisque na yebi ke tozongela ngo plusieurs fois. Po eza vraiment ebele. Makambo ebele na lobi na kati a to note to tiango pembeni to notaka. Bokoki pe ko rappelenga makambo ya bana, makambo ya ba lien wana. Pourquoi nazo ba makambo ya bana, puisque c'est énorme, eza énorme makambo ya bana, makambo ya ba lien na makambo ya ba souci. Kolala na ba souci. Wana na pesi juste parenthèse on ndeko wana ndeko na biso amoni, mais c'est grand. C'est tout un témoignage, c'est tout un enseignement, toute une révélation. Na makambo ya kolala na kolela, kolala na ba souci, kozala ba problème na motema. Donc na opesa sous témoignage moko. Dernièrement na lali, c'était juste quelques jours, awa. Na moni nzambe kolakisanga bandeko kosambeleza malamu. Na uti koloba siko nyonso to koloba na monoko na biso. Le livre de Proverbes nous dit la vie et la mort se trouvent entre notre langue. Na kati ya monoko na biso. Nzamba lobis na biso na Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Nzamba pesi biso pouvoir. Na bondelaka. Na bondelaka penza na linga ko bondela. Pour na comprendre puissance ya losambo. Alors na lali nzamba zo lakisanga batu oyo nzambe akangaki na mabondeli nanga. C'était pour me montrer tala losambo na yo, tala ba effet nango esali. Alors na moni, mes frères et sœurs, na communauté un peu na lobane pona koka komona bien, Dieu a voulu que misu nangeza lokwa naza likolo na kotala. Nazo tala nazo mwasko bandako. Bandako ebele neti mboka penza mboka mobimba bandako ebele. Bongo sikoyo bandako ngo eza normal tant nazo tala ngo. Eza normal, c'est comme si eza moi butu, moi pourquoi. Nazo mona sikoyo batu bazo bima na kati ya bandako ango. Na ndako mo bo na moni batu ndire batu mibale babimi. Mais batu na mibale le babimi, mes frères et sœurs, na moni mwinda ya munene likolo ya batu wana. Likolo ya batu wana, directement batu wana, mes frères et sœurs, bakomi pembe mindeli. Bakomi pembe mindeli. Mes frères et sœurs nazaki siko curieuse. Nzamba aza na bolingwa. Nzamba aza bolingo makasi. Quand Dieu nous dit des choses, en tout cas Nzamba aza large. Il nous aime vraiment. Nzamba aza nzambo akabola.